Bonjour, bonsoir, ça dépend heure ekokutela bino partout bozwami. Topesaka merci na notre Père parce qu'il est bon. Kolala kolamukeza grâce sur grâce. Ngolu nende makambo. J'espère que vous allez bien. Ba vrai baboni na ngai. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Tozo sala toujours musala na biso cuisine ya Niki TV alala kate azo sala toujours musala nendenga misana kosala. Ba vrai baboni na ngai na lobaka bozala toujours branché à ligne pour recevoir encore des émissions à kitoko na chaîne à cuisine ya Niki TV. Bofongola ba téléphone s'il vous plaît, bofongola ba télé, bofongola ba ordinateur, bolanda émission à lelo na memeli bino. S'il vous plaît, bolanda émission à lelo ebandeliti suka. Bino moko bo commenter s'il vous plaît, bo tia ba cœur, bo tia ba j'aime. Bino moko bo partager vidéo par-ci par-là et que ça la bien makasi. Ba vowe na ngai avant ko bande émission na biso eza live na biso na minute na moni toza déjà 5 soki tokomi 10 nde to bandi live na biso que ça la bien par-ci par-là balanda émission à lelo et que ça la vraiment bien makasi ba vrai ba boni na nga ba ndeko na nga ba mama ba papa bokota to landa émission nini o cuisine ya Niki TV akoloba na mukolo ya lelo. Ma vrai, baboni na nga cuisine ya Niki TV toujours apesaka na kaka ba conseil. Cuisine ya Niki TV toujours apesaka na kaka pe sika mabe eza biso to aka kopesa pe. Esika tomoni makimi ezangi topesi pe, esika tomoni problème eza tomemi solution. Biso na chaîne ya cuisine ya Niki TV to fingaka te, to jijaka batu te, to lobaka pe mabe mutu te. Cuisine ya Niki TV azo sala toujours musala na ndenge amesana kosala. Ba vofe na nga émission lelo na memeli bino eza ya Grâce Mbizi. Grâce Mbizi contre Karine Mokonzi balobi eza koyinda. Eza koyinda bombe bombardé. Grâce Mbizi a pété ba plan. Ba vofe na ngai s'il vous plaît na lobaka na lela bino ya trop. Na lela bino ya trop, je vous love bino mon boyebi. Cuisine ya Niki a priaka vraiment pour na bino. Nzamba pambola bino na tous les domaines. Batu nyoto bakozwa temps kolanda émission oyo mofuti malamu eza Nzambe afuta bino. Parce que bofutaka ba wifi na bino ba courant na bino partout boza. Nzambe vraiment apambola bino na ndenge moko o cuisine ya Niki TV akokoka kosala ngote eza kaka Nzambe. Balobi Grâce Mbizi aza kosilika. Grâce Mbizi asiliki nini? Grâce Mbizi asiliki conquérance ya ba nombre ya ba abonné. Ya ba rando na bango bazalaka na bango na Karine Mokonzi. Eza koyinde biso kutokanisa kende tinga cuisine ya Niki TV. Nakanisa ki Grâce Mbizi mama ya Rachel na ebiki akora abota na Rachel doze kita na omwanda mbwe a maîtriser na ba rando. Menzoka nde rando ya Grâce Mbizi elamuki. Balobi Grâce Mbizi alobi ya kotika makambo te. Grâce Mbizi aboti Rachel Karine Mokonzi pe aboti Ariata basi na basi. Grâce Mbizi azana bébé fille, Karine pe azana bébé fille. Balobi guerre tomboki mabe bokota tomboki ya makasi. Grâce Mbizi alobi Karine aza équipe ya mokie niveau AC. Yaza niveau likolo ya mindele. Karine akotika la kana niveau ya banoir. Alakeli Karine mabe makasi. Mais kosala biso vraiment pasi. Parce que kotala biso nyoto wana biso kaka bana moko ya mboka. Tozo bomana pona nini. Grâce Mbizi cuisine ya Niki TV apesa ba conseil. Na moni ko ucho bota Rachel na lobi ke Grâce Mbizi kuta comprendre na masola vene kimia. Mama na ngai bo pegisaka moto boete boko bomana pona nini. Linga muninga na ero zana bon moi. Ero moni ke ngana Karine Mokonzi simba na ngote vanda na o calme boluka bo créer ba problème monte ba rando eza bien te. Ba rando eza bien te, ba rando ezo boma batu. Mama Karine Mokonzi soko monike yona Grâce Mbizi bokenda na bino bien te. Bomi vanda mutamuta kia kiti ya vanda.
ami vandela na kwene botala makambo ya famille na bino. Mama Rachel Grace Mbizi mitala mwana nga bientôt banda classe mwana nge éducation mwana nga na osala ndenge nini mama Karine mama na Ariata pe kuna lobi Ariata nanga bientôt azokola inane na ye tokosala ndenge ni muta bule pona na bana bino na ba famille na bino botika no makambo bozosala na ba émission eza kitoko te. Eza kitoko te bofingana bokoswana barando eza mabe cuisine yani kaka nika kopesa conseil. Eza kitoko te na nga pour Karim Mokonji te na nga pe pour mama Grace Mbizi te mama na Rachel te mais nazo loba parce que ça a bien te. Et ça la bien te vraiment ça a bien te bandeko na ngai. Et mon photo loba et baninga bazana bon moyen et mon ba sali comme quelque part ba mona bien biso bato mona mabe photo loba. Ezana te to appuyer sala non biso tozana pona kopesa pe. Mama Rachel boluka na kimia. Maman Rachel Grace Mbizi boluka na kimia. Maman Karine, maman Ariata boluka na kimia makambo ezwa kimia parce que liro ezokende eke bien te. Eke bien te. Yo zana poto, ya zana poto. Ya boti mwana mwasi, yo po boti mwana mwasi. Mutaza mbali na ye. Bobala ni mobali moko te. Boza bambanda pete. Boza pe famille moko te. Bowela nini. Randongo ya nini. Yango randongo ya nini esilaka te. Ya TikTok. Il y a Instagram, il y a page à Facebook, il y a YouTube. Eza kitoko te bandeko na nga nzamba sala bino ngolu bo changer. Eza kitoko te. Lelo so moni bébé Ariata. Grace Mbizi osimba ete. Karim Mokonji soko moni be Rachel. Oko simba ete. En tout cas eza kitoko te. Bon luka lobi abana na bino. Botala lelo te bino ba mama bwana bino ba star to boite mais botala lobby à venir abana wana boluka kimia mukileza mukie bande ko na ngana lingaka bino mibale mingi Grace Mbizi Karine Mokonji na lela bino ya trop s'il vous plaît boluka kimia botala non à venir abana botala nanu lobby bomitala lelo te ki bo lelo ndezo boma. Mais moubita la lobby mukileza mukie au monde Rachel na Ariata barozana ba ba camarade ba meilleure copine mais bino na bino ba maman bozo bomana bande ko na ngai cuisine yani kitiva lobaka avec des preuves des vidéos ezali ba vidéo ezali lo lenge Grace Mbizi azo la Karine mabe en tout cas za kitoko te maman na ngeza kitoko te Grace Mbizi nzamba peso kimia. Nzamba peso kimio changer. Tika no makambo mama Rachel doser s'il te plaît doser. Mama Karine Mokonji. Nzamba batela yo esiko zali. Boluka nanu kimia botika makambo nani. YouTube ekoleka. Boluka nanu solution à vie na bino. Botala nanu ba famille ba couple na bino bokomi ba mama. Boza ba jeune fille te mais boza ba mama azate ka soka boti mwana 15 ato boti moko za déjà mama botika makambo cuisine yani TV aki kaka pesa bino conseil botika makambo botika s'il vous plaît botika total lobby botika no ba rando eza bien te boluka pe nzamba lola pesa bino mibale kimia nzamba lola a changer vie na bino nzamba lola yende mutabongola kabato abongola bino mibale ba vrai ba abonné na nga émission na ki na ngo eza Grace Mbizi eza contre Karine Mokonji to aki kaka kopesa ba conseil parce que bazo boma na kaka pona ba rando amike oyo ezo sala pasi par rapport ya ba youtubeur par rapport ya ba page à Facebook nzamba pesa bino kimia mutu na mutazana Grace na ye mutu na mutazana jour na ye jour yo Grace Mbizi okopambwa ma eza jour Karine Mokonji akopambwa ma te jour Karine Mokonji akopambwa ma eza jour Grace Mbizi okopambwa ma te nzamba lola pesa bino kimia a consoler mitema na bino apesa pe o mokili koki kopesa te bolanda bato te puis esala bo eloba finga non biso tozana tozo pesa toujours conseil zwa kimia mama Grace Mbizi zwa kimia mama Karine Mokonji na lingaka bino mibale mingi émission na yaki na mpona ba vove ba abonné na nga bo commenter bo partager sinon bo kolanda vidéo oyo bino moko bo commenter bo aimer bo partager bo tcha ba cœur ekosa
kosala bien bavrai na nga nazosala toujours mosala na nga natikeli bino bolanda siko Grace Mbizi ndenge azoloba eza kitoko te s'il te plaît bozwa kimia na mobirio subas yo osukaka epa bakongole osukaka epa marilo osukaka na page na yo ya Facebook yo subas okoyaka jamais na tele na ngai mindele okobima te okozala kaka geto na fini yo na loki yo na kombo na Yesu Kristo na loki yo okosukaka na Facebook kaka okoyaka jamais na Twitter bakolobelaka yo jamais na Twitter bakolobelaka yo jamais na Instagram te balobelaka nga bakolobelaka yo jamais na Facebook na Snapchat yo osula na moto asala 100,000 vues na Snapchat 100,000 vues na 24 heures. Yo, osula na moto asala presque 240,000 abonnés na Instagram. Yo, on a combien d'abonnés na Instagram? Subas. Na Instagram, non, on a combien? Ngana zala na TikTok mi balé. Moko la tekla Rick Beauté, partenaire. Mafuta solo kanga bango catch. Ezaka presque na 100,000 abonnés. Nazaka na TikTok mosusu ezaka na 300,000 abonnés. Yoka star no also na ba abonnés. Subase. Tala. Yo. Osula na motas na Snapchat. Pauvre. Oza muto pasi na ba partenaire oza kutuna ubile tokate. Po moto azala mbongo pele akoko soutenir moto na tiote. Poza po ayoka mabanga nekaka na ba Facebook. Na Facebook na yo na epa Marilo. Moto soutenir wa oyate millionnaire milliardaire oyate. Parce que oza keto, oza bloqué, oza limité. Omoni yo na modiro. Journée welelo. Subas. Na modiro. Subas. Yo osukaka epa bakongole. Osukaka epa Marilo. Osukaka na page na yo ya Facebook. Yo subas. Okoyaka jamais na tele na ngai mindele. Okobima te. Okozala kaka geto. Na fini yo. Na loki yo. Na kombo na Yesu Kristo. Na loki yo okosukaka na Facebook kaka. Okoyaka jamais na Twitter. Bakolobelaka yo jamais na Twitter. Bakolobelaka yo jamais na Instagram te balobelaka nga. Bakolobelaka yo jamais na Facebook. Na Snapchat. Yo. Osula na moto asala 100,000 vues na Snapchat 100,000 vues na 24 heures. Yo, osula na moto asala presque 240,000 na makolo mobana muti ya pasi obandisi pasi nikona pasi okoma kosenga ka mbongo na Facebook mama kita loka kita moti mwasi salela bote na yo mwasi salela kibo mwasi teka libolo salela mwasi salela kibo mwasi yo oza star na edeo kasi oza star mobali no aza nani kombole nani a député a ministre aza muta pasi aza pauvre tellement oyebi ke moto mbongo akoko lingo te oyebi koloba français te tu sais même pas t'exprimer en français tu sais même pas te faire une femme tu es une poubelle ya mwana lokoti mwana batu lokoti mwana batu yo moko kokeko tala kanga lopango yo moko komi kanga lopango yo ngaba kanga lopango babalanga nazaki na 17 ans. Au moins, mon temps, amebanga na poto. Avant, il y a na poto mobile, hein. Yoka star, non. Waya ku na starter. T'as la biso opportunité de soir la vie. Toza ku te starter. Ya. Yoka star, no opportunité de soir la vie. Wana na e lokote. Mais mobile amebinga na poto. Asale nga nyoso. Azweni nga visa. Mobile amebinga na poto. Sabe! Koza la bosi kwe! Sabe! Na ya poto ya souffrance te. Wana ku na starter. Na
kaka poto penza na zwi vol emembinga na champ d'école wana na starte mobali ameminga na poto onga na stano ngandekwa memanga na poto te Paul balive nanga bandekwa nga bamona yango bandekwa bengisa na poto te ndekwa bengisa na poto te soki ndekwa bengisa na poto aya na zongisa mbongo mpona koma na mbongo na ondima uleto kaza azongisa mbongo nga famille amemanga na poto te ngaiko banzela Turki ona ke boye Turki na ke kuna balali ngai na ke soki nazokatisa bamboka kaka mpona ya poto makolo evimba ngati lelo makolo evimba yo likolo kokataka bapoto ya ndamu ti oye Paris soki oye wapi soki oza na mboka nini eloza kutu na centre ville ya Belgique ofanda likolo nango bakisi ofanda na bamboka ba Belgique wana mama subasi yoka bila kosaka na usana mobale yoka na obete okuna la starte yoka finanga ko subas yoka finanga mobala memanga avant memanga na poto mobala wana ofutela nga ndako na Afrique afutela nga ndako mobala salela nga nyoso mobala zwela nga visa na yebi teke mobala zwela nga visa mobala zwela nga visa avant zonga kutu visa mais na Afrique il fallait préciser na Congo Brazza classe ono kale ma wende boyo ka bomboka miso basalela nga dot bafuta mbongo na oyo ke na Pointe Noire bafuti mbongo voilà tala ezali kanga lopango te yo subas yo ka kanga lopango te na oloba batangela nga mbongo badota ngai po kanga lopango oyo osali nga metano o basalela nga dot mobala asalela nga dot papa na nga na poto batuni olingi topesa kombe mpona zwa mwana na ona meme na poto akoma ya nga papa na biso alobi ngai na osengo mbongo ebele te oyo osala nango pesa epai ya mama bota ye mama nde aza na Afrique nga mama na nga aza na Afrique na ndimi me ngai mama na nga alia mbongo na nga ebele mama na nga aliaka mbongo na nga ti lelo ebele yoka subas mondele akatelanga mbongo tia akatela mama na nga mbongo po azwanga na koma ya ye amema biloko epa mama na nga amema tala mbongo mama wana à l'époque subas na succès te tala biso basa chance bakontelanga mbongo eza kanga lupango te kanga lupango eza yo kanga lupango te ngana na niveau kanga lupango te yo star bachelo yo star soit de son bachelo kanga lupango grâce te okutu babaliye alati roba voile yo bazosibaka yo ofele bazolalaka yo ofele bazosibaka yo ofele subas ofele mobali na kozwa yo atamula ta 5 000 euros yo mobali asakabela 5 000 euros ozwa wapi wana bote te kocha choko elobi eloko te ozana eloko te subas ofi ya libabe fia malchance subas fia malchance fia libabe yo kanga star nono osola na yo ngai mobali atangelanga mbongo bati baye bavi na nga te mpona loba yango de cher na bandela yango lisusu mobali atangelanga mbongo mpo azwanga amemanga na poto epe ya famille na ye nakoma kofanda na ye donc mpo azwanga ye il faut bana yo ti apres okomi ya ye okomi bien privé na ye nga batangelanga mbongo na age te na ya poto ça fait 15 ans na na 34 ans donc toloba 20 ans na age yo katala ba chance na age à 20 ans babalanga na 20 ans na age à 20 ans maman nanga lata super wax nanga na 20 ans na age à 20 ans batangela maman nanga mbongo bafuta en euro bapesa maman nanga mbongo na Afrique en euro mundela opesa ye mbongo ke na sui mwana na yo na lingi problème te na sui mwana na ndongo te na okende na poto mundela futela nga Air France na 20 ans afutela nga Air France mundela yanga na poto po abala ngana na ta robe à voile yoka tala biso star abala ta robe à voile pona ola ta robe ya voile et puis papa na nga zaka na poto pona ça la mariage religieux ndela poto boyo yo basalelo nini pa mibali wana loko valeur te oya poto yo soit disant star est-ce que dans le bien ba Claudie Jasuka kutu ba yo poto a direct quel piano yo poto a direct grâce te yo wana direct yo moni grâce te mo akena ba Turquie akena ba Grèce yo star oya poto andam makolo vimba oti lelo
penza osili penza misiseni na consideraka yo misiseni ni kutana tina na yo misiseni ni ata memo poste misiseni nga nazaki na fali na Italie nazaki na fabricas maestro nazaki na fabricas na ba repetition na concert na ye na Paris nazaki ne na loge to seka to lia na loge na nazaki ne na loge to sisi na loge na matipe podium pona na succès yaya ba okoso olobi na Facebook osali makele na Facebook bazo lingote ba peso pe conseil ko malokola ngati o ba no beta ba 100,000 vues na Snapchat o ko ma star ba post